babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Merci chers téléspectateurs ndenge na ebisa bino ke na kolukela bino penza moto oyo azali kobongisa makambo surtout na commune nini tuna ngai commune ya Kalamu vraiment mais tomonaki structure moko maître Blanchard Mongomba. Bonjour papa. Oui, bonjour papa. Ouais, tolingi oyebisa non ba téléspectateurs o bazolanda biso kombo na nani? Kombo na ngai monsieur Martin Kwaya. Ouais. Nazali président ya groupe Mongomba. Oh ya maître Blanchard Mongomba. Awa na Kalamu surtout vraiment na commune o ya Kalamu. Maître Mongomba azawana penza azoko aider. Nangaki naeba vision nini oyo bozana objectif nini oyo penza maître Blanchard Mongomba oyo azana ngo na groupe na ye. Bon, eloka liboso na yeko loba maître Blanchard Mongomba azana au moins na Kalamu précisément quartier Kimbangu. Sikoyo biso na kata commune na Kalamu mais na quartier Kimbangu to monaki que tozana oyo ya biso. Tozana oyo parce que lelo na moya lelo batu na batu bakoma ko soutenir batu na bango. Oyo ya biso to yiko soutenir eza maître Blanchard Mongomba. Na yangwana na zwaki likanisi na baninga ya kokutana na ba mama oyo baboti Blanchard, ba maman ba moni kokola ya Blanchard, kotalisa bango ke baya pembeni po ba soutenir mwana bango Blanchard. Yangwana ko botama ya groupe Blanchard Mongomba. C'est ça. Mais tozo monaka na groupe ngo ndeti groupe ngo za dominer kana ba maman pona nini? Moni maman pourquoi maman? Omoni ba maman mutu babota ka biso. Maman soka lobi yo yeba keza yo. Na monaki poto encadrer groupe yo bien. Poto soutenir maître Blanchard Mongomba jusqu'au bout. Poto travailler kana ba maman. C'est pour ça omoni groupe et ça dominer na ba maman. Donc tu ba première phase na moni première phase bobana première phase penza et le bel nini na première phase to monaki tango to bandi groupe to sala ena no première phase ezaki première phase ya adhésion. Voilà. Kozala na groupe Mongomba eza koloba na monoko te, faut zala na fiche, ozala na photo, osala adhésion. Yango to lansaki première phase d'adhésion. Batu bayaki telme belé, to bendaki yango ti na deuxième phase d'adhésion, ozala ki tant que journaliste o monaki o elekaki. Ouais, bandeko totalement première phase ndenge ezalaki penza ba maman ndenge ba osala adhésion na bango pour vraiment na kolakisa. Moi na bango ya na bango leki na bango penza maître Blanchard Mongomba. Tolan. Mabe lelo le 1er février oyo penza dimanche oyo inaki mabe awa na selile ya Kalamu. Cordon Martin Kwaya penza oyo aspikaki journée d'adhésion oyo penza mwana nyonso ya Kimbangu azala éveillé pour la journée d'adhésion. Pe a expliqué bango ke Asbel Group Mongomba Maître Blanchard Mongomba penza awa wana kati ya Kalamu. Vraiment salaki esengo mingi awa ba mama bazokaki lisano oyo pe bayokaki lisolo oyo epa ya Cordon Martin Kwaya. Maman Pasteur Élisée a pesaki losambo penza pona kolakisa Maître Blanchard Mongomba azala na bango penza ndenge babandi adhésion boye nzambe abatela bango pe azala na bango. Merci ndenge bomoni première phase wana penza esali bino bien pe esali biso vrai. Cordon Martin tolingi oyebisa vraiment bay oyo bazana posa okota bakosala nini o bazana misika. En tout cas groupe eza précisément na commune na Kalamu mais bureau évolution ya groupe ezo samba na quartier Kimbangu oyo nyonso azolanda biso o azana posa akota adhésion eza gratuit a to senga eloko. Mais tout le monde a la place pour ça adhésion ba senga $5 bino c'est gratuit pour un. Bon gratuit pour na makambo ezo sala mandenge nini ba mama bazana posa ba soutenir mwana na bango yo senga bango mbongo te parce que eza volontairement ba mama pe ba yé l'esprit ya cotisation ba bipona mwana biso Blanchard iniki mwana otoza na ye na Kalamu précisément na Kimbangu ke to tiketi o tout bokoluka tokosala yango moni na fiche to komi les mamans ba o soutenir maître Blanchard jusqu'au bout, c'est ça. Sikoyo bandeko penza obozolanda
bolanda na biso deuxième phase bongo bokomonte na ndako bolanda penza deuxième phase oyo ba mama ndenge penza bazali wana mpona kosoutenir mwana bango Blanchard Mungomba oyo penza balobi keno mulangi ya pembe maboko pembe motema pembe nyonso aza pembe bolanda. Viva! 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 Blanchard Mungomba! Mwana mama adesio oyo kobuka na te sala mbangu penza yaka awa mbangu na moko maître Blanchard Mungomba vraiment sala mbangu oya considéré awa penza ezali ndenge kaka ndenge président Martin Kwaya azali na ba mama tala ba mama oyo ngulupe ebele ba poni na bango kaka mwana bango Blanchard Mungomba penza balobi biso awa toko sadere yoka ndenge ba mama ebele ndenge baniko sadere awa. Na esengo wana kosadere ba mama balobi penza Blanchard Mungomba fanda na yo papa biso awa tozali penza kosadere awa na kati ya commune ya Kalamu biso awa tozali ndenge botu kolanda deuxième phase Cordon Martin namoni deuxième phase ezaki matata eloko nini oyo penza expérience ni ozaki nango ba mama ebele boye oyo ya kolanda kaka mwana bango penza ba mama misusu oyo balobi kende na landi mama oyo alobi kutu ye azalaki na maladie mais era yoki kaka maître Blanchard Mungomba vraiment alobi te fona ya stratégie nini oyo se ba mama ebele boye. Oui, merci. Papa, eloko liboso ozo bosana naza natif. Na natif à Kimbangu, à part ça, naza notable. Deuxièmement, ba mama ba opé sa confiance pour nanili. Pour moi na naza nanu ya bango. Ba kenda trop baza desi. Oyo ga tango mambo go pesa. Bino bo wutu wapi? Te bozo na place babité. Touro to soutenir moto abimi na ndako. Ya moni kombo maître Blanchard soko lobiango kaka. Bato bango moko baye. Donc ça stratégie mo wuti. Mais to moni ninge to la na deuxième phase ba maman ba jouer tel côté première phase ba jouer quel côté deuxième phase ba jouer le côté mais bango ba commission sous moi na bango asala pona quartier bango ya Kimbangu pe commune na bango Kalamu. Bon eza ko linga moto mudu soka lingi wa osenge le côté ba na intérêt mo côté ba yeli pona ba maman ba yebi ke lelo vision na biso objectif na biso surtout atteindre on a maître Blanchard ba on a déjà ko CP là c'est pour cela ba zoya na lolenge na bango na kimia nyonso ba pe na besoin osenge le côté maître Blanchard aza mutu ayebi ninyo yemoko azokanisa pona ba mama parce que azomona siko tozokoma o tozana mwa ba mama le 8 mars pe yango oyo est-ce que maître Blanchard pena nenga zawana eloko nini oyo akanisi kobombela ba mama le 8 mars oyo pour ba mama namoni ba bloko na première phase ba senyelo roté ba kebongo deuxième phase pe ba kebongo pour azamwa na bango mais sikoyo le 8 mars oyo maître Blanchard abombeli bango nini. OK, merci papa. Nous avons une activité monene oyo maître Blanchard azo sala de façon que le 8 mars yena ba mama ba célébrer elongo. Donc le 8 mars tozo kutana na ba mama nyonso ya groupe Mungomba ya commune na Kalamu. Donc il remise ezali ya ba pan le 8 mars remise à ba pan. Oui, maître sonjaki na ba mama parce que bango si ba boti biso et si ba koli maître lobi mais ewe ba mama esengi balia yango yote. Bon, le rat to komi na le 8 mars na laksa ba mama ke ba sala ki show ya malamu ba botaki mwana malamu. Yango maître pona ki jour ya le 8 mars tozali ezali les mamans du groupe Mungomba face à leur fils maître Blanchard Mungomba. Ils ont la somme. To préciser bien. Après mes loulous ya remise, tout ça na carnaval na veni mon pono.
ba maman ba célébrer le 8 mars na venir mon pono to za na bashi moko munene pe carnaval pe bo sala wana oui toujours na venir mon pono parce que venir mon pono to benga ngo kamalondo ezali stade na biso o to kokuisa mutu tout pas ko sala en face encore envers maître Blanchard c'est ça mais ningi na moni penza toujours maman moko oyo balobi oyo bazo soutenir vraiment maître Blanchard bolanda ningi balobi na micro ya Lingala News. Papa Blanchard na ndenge toyoki ebengisi biso ba mama kwa le 8 mars ope so maputa la biso naza na esengo makasi epa na papa na komona yo mbala liboso pe komona nga mama ndenge nazali mbala liboso auti kozala mama veuve ma mikolo moke papa abina ote kokende atiki ngai me bino ozali yo ozali na kosunga biso nayebi kokosunga papa nakotia maboko epa nzambe abatela yo okoma mokolo molai lokwanga mama no mpe na komi naza na mingi ya koloba te tokutana kaka merci papa. Maître Blanchard topesi yo merci mingi na oyo osali mpona bamama ya Kimbangu tokumisi nzambe ndenge oraisonne biso na le 8 mars topesi merci mingi nzambe abakisela yo susu ebele tokobosanaka yo te okitaka kaka kuna koto kaka siège ezalaki wana okitaka kaka tokosoutenir yo nzambe apambola ebelebele na le 8 mars tokosoutenir mwana na biso Blanchard biso nde batoboti mwana oyo yango wana na le 8 mars tokosepela biso bamama po ete na le 8 mars oyo ye nde akokanishela biso na eloko oyo aza nango akopesa biso bamama. En tout cas maître Blanchard tosepeli no makasi ndenge olobi ke osoutenir biso bamama tosepeli na yo opesa biso babilamba tozela kaka mokolo yango ekoka kaka. En tout cas merci mingi mpona biso Blanchard na ndenge akanisi biso na maputa nzambe na biso apambola ye akende liboso so mpenza nzambe asala mpenza mpona ye na ndenge akaniseli biso na maputa. Merci nzambe apambola ye. Merci Papa Blanchard ndenge okaniseli biso bamama ya Kimbangu tosepeli makasi tokotika yo te tosoutenir yo tozaka na nsima na yo tozosoutenir yo vraiment merci beaucoup. Bino moko bomoni ndenge bamama oyo penza balobi na micro ya Lingala News oyo bamama bafandisa penza bwane na bango kolongwa oyo epai ya cordon na bango cordon Martin oyo afandisa penza bamama oyo ya botosi bamama oyo ya mayele oyo bazalaka penza pona kokompanye mutu na bango na sepeli vraiment bamama oyo bazoloba na bosembo na vraiment eloko moko na nzoto na bango ya esengo pona mwana na bango Blanchard. Est-ce que yo pesa bomo mbongo na kitwe kité te baba ba komisa eboyi bamama bazwaka eloko te susa bamama susa bamama eza nini bazo soutenir mwana bango baboti chozo mona bamama osali interview yo moko moni omonde bamama bango mpona mwana bango maître Blanchard te baza déterminé na ko soutenir mwana bango moko baboti yango so mona esengo ya bozo zala makasi c'est ça eloko mosusu te papa na ngai yo moko uti te omoni nga na tikalaki na bikende sola na bamama biso eza eloko mosusu te ezowuta na makila na motema parce tolobaki kalamu na motema Kimbangu na maboko c'est-à-dire eloko osimbi na maboko olinga te moto aboto donc maître Blanchard Mongomba dana na Kimbangu oyo nayebi te soko koti aloba groupe Mongomba eza te loba cordon Martin Kwaya batindi ebisika bikauka awa mais moto moko soka koti awa apesi bamama mwa eloko oyo tomoni ke bamama baza peut-être pas maître Marc et pas ya maître Blanchard bazo eloko te mais bazo soutenir moto moko oyo bebisa bongo na bango te bongo eza soudé à chaque fois bamama bongo eza eloko na koyebisa yo mama akoli eloko mosusu aza na pongi mais mama azotala oyo azocomprendre ke kosoutenir mwana nga eza kozala na bonheur moko ya libela aose eloko wana te c'est ça. Cordon Martin oui tokomi na biso na suka mwana liloba moko oyo opesa bamama mpona le 8 mars wana bazala vraiment ebele mpona papa na bango yaya na bango leki na bango ya maître Blanchard Mongomba oyo penda akozala wana na activité oyo ekesala sai na mutu nyonso maloba nini lobela bamama. Ok merci na sengi na bamama nyonso ya komi na Kalamu Kimbangu en particulier oyo ya groupe
association Blanchard Mongomba bamama bozanga te mwana na bino o bino boboti mwana na bino andimi ko soutenir bino naloba yango chaque fois biso na Blanchard Mongomba toza lelo tilobi donc c'est-à-dire boa côté ya malamu boza côté ya mwana bino Blanchard o ngana osenga na bino toza la soudé boyebi bien groupe Mongomba za na amour unité na discipline to continuer na idéologie na biso alelo ti lobby to za la décité merci vraiment nazo senga mama oyo la mission oyo za na ndako tala penza place a rotia lokolo tala place a rotia maboko awa na groupe Mongomba ezalde efungoli maboko makasi po na bino ba mama oyo ya kalamu pe ba mama oyo ya funa mais ngina lo ba cordon sikoyo kaka maître Blanchard Mongomba azane kana kalamu kaka funa eza muneneti. Ouais, papa funa eza na seti commune. Ouais. Groupe Mongomba to bandika la mingi te mais yo mo ozomona luya luza na groupe to za na commune na Bumbu maintenant to sali ba lancement na commune na Bumbu te to lingaki to longa nanu siège au maître Blanchard avandaka azamwa na kalamu abotami na kalamu précisément na Kimbangu mais balobi te ke maître Blanchard asuki na kalamu ke mongo te fune za lupangu na ye kalamu eza ndako na ye poto ça la continuité ya groupe na mois d'avril to sokota Bumbu ba cordo ya Bumbu baza déjà bazo zelaka na mois d'avril tozana na yo ko accompagner biso lancement d'adhésion groupe Mongomba cellule ya Bumbu à bientôt. Voilà, merci. Vraiment ndenge bolandi cordon Martin alobike eke suka kaka na commune ya Kalamu te pe eza funa mobimba pona ba sentir maître Blanchard Mongomba oyo ya groupe Mongomba Blanchard vraiment kaka ndenge zalaka na sepeli ndenge bolandi biso na kati ya magazine ya biso Lingala News oyo tolobelaka vérité oyo tolobelaka solo penza na sepeli mingi kopesa mbote mingi epai ya yemoko o balobike incomparable les soudérables oyo balobi papa Olivier na kati ya États-Unis oyo apesa atala te soki kaka boye atindi na ndenge ya danger pe na bosani te Carlos Boudiak na France boss des boss pe de tout makuba na kati ya Canada vraiment kaka ndenge ezalaka Chris Bantoule misapia pembe na kati ya Paris vraiment na sepeli kaka ndenge eza iloba suka poto kabwana cordon matin olobini maître Blanchard Mongomba compté na basoda na yo voilà la lingla la mon la lobaka je connais le terrain musala yango ezo salama population yango da sendimi yo donc komi tungi sa matin maître Blanchard ba maman o bazaya yo tozo kota Bumbu aux à la décité compté na groupe Mongomba toujours en avant merci. Vraiment toujours en avant groupe Mongomba penza oyabino yangoana à la prochaine bye bye. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact nous sommes là. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.